Ça, recyclage. Non, ça, c'est ce qu'il faut remettre. On recycle la personne qui était formée, ou bien on va commencer par la recyclage pour la formation après. Non, mais évitez, hein. On va pouvoir manger le on recycle la moto, il faut, à sa formation, ce qu'on remise à niveau, on va recycler. Il y a ce qu'on sait recyclage rapide. Il faut commencer le gage. Il y a 10 jours, il y a contrôle. Donc, il y a policier. Oyoki elenge ya Congo, tapelema, 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 tapelema. Ça, recyclage. Non, ça, c'est ce qu'il faut remettre. On recycle la personne qui était formée, ou bien on va commencer par la recyclage pour la formation après. Non, mais évitez, hein. On va pouvoir manger le on recycle la moto, il faut, à sa formation, ce qu'on remise à niveau, on va recycler. Il y a ce qu'on sait recyclage rapide. Il faut commencer le gage. Il y a 10 jours, il y a contrôle. Donc, il y a policier. Ok. C'est le même déjà? C'est ça, la carte, ça. Ah ben, il va bien la ville. C'est le même déjà? Non, pas sur le salon. Non, pas sur le salon. Dans la joie qui y a na CNP. Pourquoi na CNP pourquoi ndenge? Pourquoi qui na CNP pendenge nini na memaki yo? Ah. Non, je vais aller gagner na CNPP. Pourquoi qui nani a memaki yo? Ko ba affecta ka moto na mukanga. Non ya memaki yo na CNPP déjà ngai. Vamos dar a resposta. Arme moko ya simbaki, arme moko ya na maboka mapaka. Arme wana ezali, yana pétri to travaille pas comme adapté. Vous pouvez ba téléphone ya bato. Ba téléphone, 5 téléphones ya bato comme preuve. La mibi na bango basala na butu, pour na côté la bato. Mais garçon, je me souviens un jour qu'on a fait pour toi. Oui, wana na tinda kai kuna bana tinda. Oya uti Pascal. Opéra na divagation. Asali kuna akimi aye koto ya kimi na yeko kwa leo na fide. Bandi ba bomaka ba changer, ba lanta kote la ba changer, ba braquer, ba domi la jumbongo, et quelle personne. Moko a échappé. Avec le cola moto. Non, ba civil. Jamais. Entre vous qui a fait l'arme à main, leur opération. Aujourd'hui, Salaki yanangi ya jeune membre neuf. Est-ce qu'on a équipé de baluki pour qu'on a pesa yi? jeune neuf. Jeune membre neuf. Neuf azala. Azala na matete. Avec cela? C'est agent civil. La bimanga na matete. Wana côté à pont. Côté à pont. Moi il faut zoom sur elle. Salaki na yi indi est yi pour nous sur la bango ya kimi na moto. Ya tiki na saki. Non, moi je n'attends ma bête. Beti, moi moto wana bloqué qui déjà contact. Tant balingi ba joa moto et simbité. Okima balingi ba kima a juste sac ya noir yé. A joué à tuer arme na moko. Tango ba bengi ngai na bengi jeep et quitter contre bango ba ko kanga bango na arme. C'était vers 22h30. Makata kini na arme nango. Ok. Oyo Jean-Marc baya ba policier ko. Des armes. Moko bese ngande civil wa. Moko bese kande ya simbaki. Yo tabel. On nous a donné. Matimbe Bakangi biso ba JR. Et Bolanda, bakangi au Tayo yi ngwe mso. Ya société aux appels de l'hôpital.
Cada um da pessoa peut-être est-ce que c'est un période qui n'a été bien ils avaient pour la détention. C'était pour la détention en général. Le bango plus crime salamaki les cas d'abord économique. Le va couper un abajia, j'ai la carrière dans l'autre lui, il a été bien identifié par le nom de 250. Là, il a une victime. Victime, il a fait signal, le biso a été tombé. Benga est 250. Est-ce que là où le crime s'est commis, la victime Bayaki? Oui, Si. Bayaki. On a bien chargé. Toutes les victimes d'ailleurs on a pas reconnaître on reconnaître la La fille en question a été interrogée. Pour les deux ici, il y a eu séance jusque là parce que c'est quand le maquillage avait entendu ce jour-là, je l'appelle mais il ne veut pas répondre. Il est là. Mais la fille, il faut la protéger. C'est ça. Il a déposé, c'est tout qu'il a permis. Il a chargé. Pour le deux ici, la victime qui a reçu la balle de classe, c'est lui qui l'a tiré. Mais il dit quoi? Il dit non, ils avaient une mission de traquer un cambis à Maquette. Ils ont poursuivi les Maquettes, ils sont niveau de demain, le cambis a disparu par les gars. Alors ils ont décidé de venir à Kingassan suivre encore un cambiste. Lorsqu'ils sont arrivés à Kingassan, ils ont vu le cambiste, ils ont commencé à le suivre jusqu'au niveau de Nicolas ici. Mais par les gardes, le cambiste c'est pour cela, son ami, son maître, il a dit donne-moi l'arme. Il a dit on attendant comme ça, les gens vont me voir. En tout cas, nous, il que je donne l'arme. Au moment où il voulait sortir l'arme, la Jeep est sortie. Vous appelez comment? Hein? Quota Giscard. Giscard. Voilà la rêve. Kondo. Bongo bongo ya matiri place bugia uti matiri uti konde. Na yedi na ba kanina yo mu jikuna okima. Kimi ngambo ba kanina. Nka mu chido kudu mu ba kanina. Yedi bana ne yedi ko yedi. Ya ibu sakana yi. Sakana yi tiro ba. Na yedi te. Do ba bana to kanina ba. Na yedi. Ok. Nessa mo général, na Moutou. Dès 22h30 au candidat. C'est un sac. Nicolas Moutou. La cause qui a une adresse. Adresse qui n'a pas son nom. Arrivé le matin, nous devons découvrir la vraie identité là-bas. Voilà. Vous avez encore dit, à 22h30, vous étiez ensemble. C'est une moto. On l'a arrêté avec son arme. Et le matin, et la nuit, vous avez donné une fausse identité. Le matin, vous vous retrouvez comme vous, parce que Abou a lancé une identité. Vous pouvez bien. Oh, il y a aussi que à la Rana qui colle na Marana. Or que c'est faux. Est-ce que tu as une question? Oui, bien. Oui, bien. Beaucoup de gens qui non, vous voyez la moto. Ukaona na kukosa tena parce que na watu kusema na kukosa tena kama kuna kukosa c'est que mimi ndio na problem Oui, la moto. Asa benayi. Na moto na zara kuna nini era ndio ranzo sasa kina yeye ndio bado jipi na kukosa tena na kukosa Ok, ça va. Continuez. En général, tu vas faire la parole des clients des autres. Ah, vous avez. balandi ya bora tokute na mukonzi ba clochard yango tozoyeba lelo atutuna etina nini ye aza mukonzi ya ba clochard et puis clochard il a nini expliquer batu bayeba mon clochard c'est quoi oyo mukonzi na biso mboka abengi ba mapinga na biso ba clochard et puis pe bana mapinga batomboki comme ye mwaza mwana mapinga abi ye mkutu aza premier numéro 1 ya ba clochard expliquer biso après totuna lisusu na situation politique na biso ndenge retrait ya troupe ya M23 na Uvira
toyebi te bake wa bazongi ou bien wapi ye akopesa biso classement pe position na bango ya bateau Front Populaire akopesa biso mpona makambo nyonso situation de kambo na biso. Ok, mbote chef wa clochard ingeta mbote na yo chef d'état-major Papi Kawaya mbote pe na bakongomani nyonso oyo bakolanda biso ezala na butu to na moi nde nalobaka bonjour to bonsoir na peuple congolais conscient pe la diaspora congolaise consciente. C'est bien Papa Mandefa Pembe, le leader de Bakongo, Francis Matumona, Mobundeli Mboka kati na bataillon Front Populaire, Mikolo Bagobenga ngai mokonza ba clochard. Kaka ndenge chef d'état-major qui représenter ngai bino, donc ba clochard nyo surtout oyo Chilomba fingi ngande na komi mokonzi na bango. Lokola Chilomba wangani bango, afingi bango na récupérer bango tout pour l'encadrement pa moral. Ndenge te ba tele mapena ba veille pour na mboka wana ingeta. Ok, mongongo diaspora na peuple congolais ba yeba elaxini ba clochard expliquer maintenant mot clochard so ba bingo clochard oza nani. Mot clochard d'abord ezali motoyo azali sans abri sans emploi oyo sans adresse fixe. Sans adresse fixité. Donc on a vu déjà sans abri donc moto sans adresse fixité. O ba bingane pe ndako. Biso awa na miki les ali ba clochard bateau yo ba senga bazana na ba balabala na ba gare surtout désespéré et puis donc ba personne désespéré oyo même so moni bon bazara toujours na ba tamoko ya ivron parce que bazala sur normalité ne moto ba bengi clochard ye wana donc Claude. OK, donc c'est ça. Et en même temps ba bengi ba soda na biso ba clochard siko do ba soda na biso yo confirmer ba critères nyonso oyo pesi ba caractéristiques nyonso pesi cela veut dire ba za ba bongo. En tout cas, ngai koyoka bolole national na kombo ya Tshisekedi kobenga ba mapinga na biso ba clochard vraiment na comprendre qu'on dirait type wana a cause na problème Alzheimer. Donc Chilombo soka rataka mongolité c'est un problème Alzheimer. Yona no baka Joana azala kleptomane. Ngai nazali neve donc parmi moko ya bana mapinga po na matadi na fandi na kamolai na fandaki pe na kasoyo donc na fandi na ba mapinga na bi koma ba mapinga na biso ba travailler po na mboka wana mais regret na ngizo la komona ndenge ba miyibi ba kambara mboka wana ba tika mapinga na biso ba bongo délesté lelo o soki tilo maso benga ba clochard. C'est tout à fait normal. Avec un clochard. OK. Parce que à respecter la bangote. Na yango wana na sala ki même vidéo pour na ko sensibiliser bango, ko mobiliser bango, ko pesa bango moral. Eta mapinga yango wana na abi ngai moko désormais na komi mokonzi na bino tous les clochards. Oyo to mi bengi clochard donc mo konzi na bino ngai yoyo. Les leaders de Bakongo Francis Matomona toujours na cadre moral ko telemisa bino. Un jour, bilamba makaso bolata kawana bola kisa le bololé national qui azali civil pene ya solo bino bosimba mandoki. OK, mon cause de clochard pour tout ça pour télévision sangonga. Tungo tono retrait ya ba M23 na Goma, pardon na Uvira. Impression na izanini analyse na izanini surtout na bataillon Front Populaire. Bon, ngai na lobaka déjà Chilombo nananga tout parce na Kabila. Baza lokola nganga ndoki na moyibi. Lelo oyo retrait ya ba troupe AFC M23 pour nanga eza lokola comédie politique mongo boye de mauvais goût. Pourquoi na binde ngwana? Po mboka na biso ezali sous occupation. Depuis ba AFC M23 ba boto la biso bunangana o lelo 4 ans yango yo. Goma janvier oyo 1 an. Bukavu na février début février 1 an encore. Pourquoi pas Batouana ba libérer ba territoire nyonso occupé. Ko bana bunangano bazwaka ça fait 4 ans tina na Uvira. Basa la kaka retrait na Uvira puis retrait wana ezali retrait partiel. OK. Ils ont retrait mon côté vraiment que batiki Uvira tout entier. Bolandaki bololé ya mouya yate. Mouya na interview ça na France 24. Il doute même na retrait effectif ya ba rebelle wana Uvira. Pourquoi? Parce que selon ba deal ba corps ba salaki nanga imposaki ezala
ba médiateur ya bango ya Trump wa suluka ko brade ba minéraux na biso na Chilombo nanga imposaki bango retrait na bango avant et comme effectif il faut ouvrir et la zone tampon. Pourquoi zone tampon? Pour ouvrir et que la passage il y a ba rebelle comme bango vers Kalemi Tanganyika ba komi na Katanga. Sikoyo muyibi ya Trump asana besoin ba minéraux na Katanga wana. Pona ba rebelle ba koma te di na deal o ya salaki na Chilombo ya ko sinese bango ba koro soit disant ya paix na bolole ya Kagame. Trump a yebi que ceux qui ba rebelle ba komi kuna iko sala faux pas. Donc il faut ba suka wana. Donc ouvrir iko sala zone tampon oyo ete munguna ako traverser te force irrégulière pe ba ko traverser te ba ko tia sikoyo banani force neutre oyo ko sala wana. Merci. Andeko pota la comportement de la police na biso congolaise na lolenga boye penza policier oya kangi mutu po atamboli azana barre de fer na kangi sango na nini na moto alubi eza infraction. Quel genre d'infraction a signifié biso eza infraction en ndenge nini? Toujours ta ko comprendre te la police na biso zaka former na ba comportement lolengo minable peuple azo lukato ngane fiske ndaku na aso na barre de fer na et comme ce problème kuluna ba ko kokanga te olala na ko na siècle na bukota na butu ba ko kate mais ko kanga ba tuna moi baza ba expert ya ba infraction okutu za la raté infraction non listée na kata ba infraction ya la police congolaise lolenga ba police ba ndeto lingi bango te na kati ya capitale po bazo bebisa image à la police to boyi bango to lingi bango te bakonzi bozo solution. Oyoki elenge ya